Nzambe mokeli apambola bino banso na kombo oyo ezali likolo ya bakombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo Nzambe botondi, Nzambe tata na biso, pona libakuli ye apesi ngai lisusu lelo, pona koka kosolola na bino mai matali liloba lia ye. Ezali wabino ndeko Tito Ngbanda. Nazotombela bino boye bolamu na émission qui dit la parole de Dieu. Liloba lia Nzambe elobi nini. Lelo tokokende na makomi po ete toyanola na motuna moyi. Po ete Nzambe mokeli a délivré ekolo na bino. Asengeli na bato boni. Po ete Nzambe mokeli a délivré ekolo na bino. Ye asengeli na bato boni. Objectif réalité allié ezali po elingisa biso to yekola. To yeba fungola to clé. Oyo kolingisa ekolo ebima na kati ya pasi. Fungola wana to fungola lina ezali nini? Ezali koganga epai ya Nzambe mokili. Fungola oyo tokoyekola lelo, oyo kolingisa biso to longwa na pasi. Ekolo na biso longwa na pasi ezali koganga epai ya Nzambe oyo tata na biso. Elingi koloba nini? Nzambe mokili ayebaka nyonso, hein? Tango yoza na pasi na mikakatano ayebi, mais avant ya intervenir na situation na yo, esengeli yo impliqué. Nzambe azali mwinda. Pasi yo oza nango, mikakatano oza nango, eza molili. Alors, soko olingi ke molili elongwa, esengo sani, il faut oyo na mwinda. Soki mwinda ye, ekobenga na molili. Alors, il faut biso ne toko impliquer Nzambe. Une fois que tu impliqué Nzambe na situation na biso, na moyen ya losambo, na mayele, na losambo oya kitoko, na ya ko parler en langue, na boloboka na bakota misusu. Alors, na tango wana, tango to impliqué ye à travers losambo, ye Nzambe ako déployer nguya na ye pour être à délivrer biso. Liloba Nzambe zoloba boy. Yahweh to Nzambe mokeli akoko kobikisa na moyen ya bato muketo mingi. Eloko moko yopekisa ete. Donc, eloko moko te ko empêcher Nzambe akoka kobikisa ekolo na moyen ya petit nombre to un grand nombre. Enge bene na liloba. Nzambe mokeli a délivraki famille ya Jacob pe famille ya ba Égyptien na nzala o ezalaka na Égypte. Asalaka ngo na bondima nani? Na croyance na kondima ya moto moko. Moto ango kombona nani? Joseph. Parce que soki Joseph andimaka te asa andimata ya na libota lia ye mbele ligne ya Jésus-Christ ngeza na mobulu. Mais na kondima na ye na bondimi na boye yango a délivré famille ya Jacob pe ba égyptien na famine don zalo ezalaki na Égypte. Nzambe mokili a délivraka bana Israël na Égypte na kondima ya moto moko. Boyebi moto mona Moïse o andimaki ke akende kubimisa bana Israël na Égypte. Nzambe mokili abikisaka bana Israël na maboko ya ba Philistin na kondima to na bokasi courage ya moto moko komona David o akataka moto ya Goliath o azaki héros ya ba Philistin. Lelo biso tozokende na liloba ya Nzambe totala lolenge nini Nzambe mokeli abikisaka bana Israël na maboko ya ba Moabite na bondimi pe botosi pe na courage ya moto moko. Moto ango kombo na e Ehud. Tokende na buku ya Juge chapitre 3. Na Juge chapitre 3 tokobana kotanga a partir verset 7. Bana Israël basalaki eloko oyo esepelisa ki Nzambe te.
bango babosani nzambe mokeli na bango nzambe basala nini bakei ko servir Baal na ba idole bikeku tomoni awa bana Israel basala eloko ya mabe eloko oyo sepesa nzambe te babosani nzambe oyo ya solo bakei kokumisa banzambe ya lokuta Baal na ba idole bikeku sont de faux dieux. Alors eloko nini selon version eloko nini bana Israel basalaki ya mabe po ete esepelisa nzambe te. Yahweh awa ezali Jéhovah, ezali Dieu en relation avec sa création, nzambe na relation na ekelamu na ye. Verset lobi ke liloba nzambe lobi ete bana Israel babosani nzambe oya solo ba servir Baal na ba idole bikeku. Alors soki yo okumisaka bikeku okumisaka banzambe mususu eze kosepelisa nzambe te soko ozaki na lizaleli lina tika yango parce que oyo ozosala ezosepelisa nzambe mokeli te maye ozosala ezali contraire na mokano mwa ye. Alors réaction ya nzambe mokeli na mabe oyo bana Israel baza kosala ezaki nini? Touti kotanga bango babosani nzambe ya solo bake koservir Baal na ba idole. Verset 8 lobi ke kanda ya nzambe s'enflammer contre Israël. Et loko nini nzambe asali? Nzambe a permettre que bana Israël batekama na maboko ya nani? Roi ya Mésopotamie. Donc tango bango ba abandonner nzambe bakei ko servir Baal na ba idole bazaki sur na protection nzambe te. Chaque fois que yo otiki kotambola eyenge bene na liloba ya nzambe bien sûr ozana elimu esantu ya nzambe kasi nzambe akoki koproteger lisusu te parce que yo ozotambola eyenge bene na liloba ya ye te ndenge moko esami na bana Israel awa ntango baabandone nzambe bake kokumisa nzambe ya lokuta ya mabe Baal na baidole bon nzambe moyen ya défendre bango eza te a permettre que bon batekama na maboko ya roi wana ali panyokola bango hein. Alors conséquence ezalaki nini? Conséquence ya mabe oyo bana Israel basalaki ezalaki nini? Le banzambe lobi ete bazalaki asservi 8 ans mibu mwambe bazalaki konyonkama mpona nini? Mpo babosanaki nzambe mokeli nzambe ya solo bakei koservir Baal na baidole. Juge chapitre 3 verset 9. Tango bana Israel bayebi ke basali mabe batiki nzambe bakei kokumisa bikeku na nzambe misusu basala nini? Bazongi bango moko bagangi epai ya nzambe mokeli. Koganga awa ezali kosambela ils criaient, ils prièrent à l'Éternel. Et là, on dit Nzambe asali, Nzambe a suscité bango mobikisi, un libérateur ou a délivré bango. Comment un libérateur? On a Otnil, Mwana ya Kenaz, Ndeko ya Caleb, Lek ya Caleb. Donc, et là, comment on s'engage tout et bawa ezali boy. Nzambe yebaki ke bana Israël batikiye, ba abandonné, ba ke servi faux Dieu. Nzambe yebaki situation na bango, ninga bazalaki konyo koma, Nzambe yebaki. Mais principe ya munene o tozoye kola lelo. O bango basalaki aza nini? Bango nde bagangi epa Nzambe, ba yebi ete bango baza kotambola yenge bena liloba Nzambe te. Bayebi ete bakumisaka nzambe ya solo te, bayebi ete nzambe ya solo yende akobikisa bango bagangi epa na ye. Tango bango bagangi nzambe sikoyo a suscité mobikisi un libérateur ou a délivré bango. Oni la zaki nzambe sa préparé, oni la zaki ne prêt. Mais tant avant que bango baganga, oni la saki lo comment nzambe tinaki oni te. Nzambe suscité ki oni te, mais tango bango bagangi epa nzambe, nzambe suscité oni abikende délivrer bango. Donc c'est très important. Donc bana Israël bango ne bagangi epa ya Yahweh, epa nzambe mokeli, et nzambe a suscité libérateur.
pour délivrer bango na maboko ya roi ya Mésopotamie. Tokende sikoyo na verset 12 tina 14. Donc Juge chapitre 3 tokotanga verset 12 à 14. Bana Israël basali lisusu eloko esepelisaka nzambe te. Voilà. Basalaki mabe ba abandonné nzambe ba ko servir faux dieu ba Baal na ba idole. Ba moni ke ezosimba te bazonyo koma bazonge pa nzambe nzambe a suscité oni la ya abikisi bango. Après bazongeli lisusu ko sa susu mabe. To moni to yebi mabe bango basalaka. Habitude bazaki ko tika nzambe oyo asora bazobosana ye bazokene ko servir ba bikeko na ba faux dieu Baal. Alors, le banzambe le était Yahweh à permettre, donc à fortifier Eglon, roi Moab, contre Israël. Parce que Bana Israël basra ke loko et je se pe sans embêter. Pona nini nzambe ya solo, nzambe mokili, à permettre que roi Eglon a la fortifier contre Israël. Na otako expliquer bino. Chaque fois que moi nzambe azana elimu esanto nzambe. Azotambola selon le banzambe azana protection nzambe. Bien qu'azana ozana elimu esantu, mais yo tiki kotambola eyenge bena le banzambe, oza toujours mwana nzambe. Mais nzambe yo aussi déjà ko paralyser le boko nzambe. Moi nzambe a protéger yo, toi intervenir na vino ezate pona nini? Poto oza suna boyoka ni na yete. Yo zo sala maezali contraire na mokano moye bana Israël ko sala wa yango. Ba abandonner nzambe, ba ke ko adorer faux dieu, ba idole. Nzambe moya protéger bango ezalité. Eglon azaki fortifié contre bango. Verset 13. Eglon a réuni bana ya Amon na ba Malécite. Ba longwe ba bande koya ba yotambola. Ba beti Israël. Ba s'emparer na ba ville ya palmier. Verset 14. Bana Israël bazaki asservi pendant mbula zomina mwambe na Eglon, roi ya Moab. Mibu zomina mwambe bazoko nyokama. Pona nini bana Israël bazalaki a servi 18 ans na Eglon, roi ya Moab. Po ete bana Israël basaki lisusu eloko esepelisaka nzambe te. Toyebi eloko esepelisaka nzambe te. Kokumisaka bikeko pe kokumisaka banzambe mosusu. Ils adoraient le faux Dieu. Et là on esepelisaka nzambe te. Soko yo ozana habitude wana ya kokumisa bikeko to banzambe mususu esengelo tika otika ezaleli ena parce que derrière bikeko, derrière chaque idole il y a un esprit diabolique et batamisi mawana. Tout en asiko verset 15 ya Juge chapitre 3. Bana Israël eloko ni bakosalawa bagangi lisusu epa nzambe, bagangi epa nzambe mokili. Et nzambe asali nini? Nzambe a suscité un libérateur. Comme on a Ehud, mwana ya Gera, azaki muta Benjamin, azaki ko salela obel loboko na ya mwasi. Alors ça loboko mobilité. Bana Israël batindi ye na cadeau présent. Papa ça na Eglon roi ya Moab. To monia wana na expliquer kibino ya que tango yo zana pasi, tango yo tiki nzambe ozokende ko servir ba faux dieu, nzamba monaka nyonso, nzamba yebi nyonso eloko moko te yo ko sala na molili, nzamba yeba te, nzamba yebi nyonso, nzamba yebi tango yo abandonné ozomona pasi, nzamba azomona. Mais nzamba azozila ke yo principe to ye ko lelo yango wana, nzamba azolinga ke yo zonga epa na ye oganga osambela o reconnaître mabe mayo. Ne yenzambe a ko s'impliquer. Na expliqué pe bino tout à l'heure. Que nzambe azali mwinda. Pasi ozanango, mikakatano ozanango, ba souffrance ozanango, ezali molili. Soko lingi ke molili wana ebunga. Il faut faire impliquer lumière mwinda na kati ya molili parce que molili ko za ndenge nini. Mais moi eteni muke ya mwinda epanzi yango. La lumière dissipe les ténèbres. Alors, quand on faire intervenir Nzambe, ou impliquer Nzambe dans la situation, Nzambe siko a intervenir. Donc, une fois de plus, awa,
liloba nzambe lobi na verset 15 que verset 15 ya chapitre 3 que bana Israël bagangi et pas nzambe mokeli. Et nzambe a suscité un libérateur, Ehud, mwana ya Gera, Benjamin. Donc, il est très, très important de noter que l'Éternel ne suscita pas un libérateur avant qu'il n'ait crié à lui. Si vous voulez un libérateur pour votre nation, vous devez crier à l'Éternel. Crier ici veut dire prier. Donc, ce que vous sengeli na libérateur, moto akobiki sabino, abiki sa ekolo nabino, et sengeli bo ganga, et pa ya nzambe. Ko ganga ko sambela, nzambe na komba Yesu Christ. Ko kende pa na ye nzambe ko ebisa ye tata nzambe. Biso to tikaki yo. To kanisa ke songolo pakala ko bikisa biso. To kanisa ke boye to ko bikisa biso. Mais yonde mo bikisi na biso. Yo délivrer biso na komba Yesu Christ. Bino jibo kende bo fungola mitema mia bino epa na ye. Lo sambo ezali nini? Eza o ezo suwa yo na kati ya motema. Ko kene pa nzambe eyenge bena liloba nzambe ko senga ye a intervenir na situation na yo. Nzambe akosala yango. Donc crier to tanga ko ganga ezali nde ko sambela. Bokoyi ko tanga pona bino moko Exode chapitre 2 verset 23 à 25 et puis Exode chapitre 3 verset 9 pe verset mosusu ezali na Psaume 55 verset 17. Boko tanga pona bino moko. Donc, nzambe mokeli a changé te. Azali be ndenge moko lobi, lelo pe seko na seko. O nzambe mokeli asalaki lobi, azali capable à kosala ngo lelo. Na tina wana biso tozoko loba avec forte conviction que nzambe mokeli azali capable à susciter un libérateur pour mboka na bino, soki bino bo gangi e pa na ye. Ndeko mwasi ndeko mobali, oyebi pourquoi libérateur ya mboka na bino amonani na note soki libérateur ya mboka na yo amonani na note e ya no ezali simple zambi na bogangi na note e pa ya nzambe mokili tant que boko ganga te boko za libérateur pété mais mokolo boko ganga e pa na yi boke e pa na ye nzambe mokili na kombo ya mwana Yesu Kristo. Bosengi yeke, bosengi na libérateur. Yako pesa libérateur. Mais ça bosengi te? Ah bon? Beaucoup on appelle libérateur te? On a des exactitudes à parole de Dieu. Le banzam mende te zotanga. Na komi beaucoup te hein. Na zene ko tanga na zoko limbolango e pa na bino. Po te nzambe abikisa ekolo na bino. Nzambe asenge na bato boni. Toko kendawa tokomona awa na liloba nzambe lolenge nini nzambe mokeli a délivré bana Israël na bondimi na courage ya moto moko motango komona Ehud. Juge chapitre 3 to bana kotanga à partir à verset 16. Ehud asalaki épée na ye mbeli à deux tranchants amina mibale abe ezali long d'une coudée akanganga na loketo na ye na bilamba na côté droit. Donc c'est boye ba ke ye Ehud yazo utiliser le boko na ya mwasi. Donc mbeli atia côté ni ntanga kangisa atia côté droit. Pour ça lingisi yazo ango akozango facilement. Verset 17. Ye apesi présent. To cadeau wana na Eglon, roi ya Moab. Mais le banza m'a dit Eglon azaki munene. Azaki pesa mutu munene. Verset 18. Tanga sisi ko pesa roi Eglon apesi cadeau na ye. Ya zongisi bato ba o bayaki nango. Verset 19. Ye moko Ehud azongi. Kouta na carrière près à Gilgal pe alobi na roi. Nazana eloko moko ya sekele pona ko ebisa yo. Roi alobi silence. Et bato banson o bazaki pene na ye babimi. Donc awa to tsikawa Ehud atika bobe ye bale na roi. Ehud a abordé roi lokola ya vadaki na chambre a été alobi na ye ngana zana liloba ya nzambe pona yo
eglon tanga ayoki ndenge wana asali nini atelemi na kiti na ye angbende na ye atelemi. Verset 21. Alors Ehud apusani apusi loboko na ye azwi loboko na ye à gauche abendi mbeli épée na côté droit parce qu'akangaki yango atia yango côté droit akotiseli yango na libumu na ye. Liloba nzambe ezoba na verset 22 que poignet même ya Ehud ekoti nsima ya lamba mino wana ya mbeli. Mpona nini? Po ye azalaki munene mingi et puis graisse wana mafuta et se renfermer autour de la lame. A retirer yango te parce que épée wana tant ekoti na libumu na ye ebimi na côté ya nsima. Verset 23. Ehud abimi na porte à portique akangi porte nsima na ye na chambre haute. Allez, akangi verrou likolo nango. Ehud nyonso Ehud azosala awa eza te ke uti na makanisi ma ye soko moto azali na elimu esantu nzambe aza elimu akoki kokommunike na ye awa nzambe nde apesaki ye badetail maemanso esengeli asala lokola azalaki na courage na mpe na bondimi a exécuter exactement maye nzambe ayebisaki ye asala. Verset 24. Tango ye abimi Ehud basali ya roi baye batali bamoni ke porte ya chambre haute eza kokangama na verrou banabi bon sans doute ye azepi makolo maye na chambre d'été bango mpe bavandi longtemps baumeli. Alors tango lokola bamoni ke ye aza kofungola porte ya chambre haute te bango bakamati fungola bafungoli yango. Tango bafungoli bamona molakisi na mokonzi na bango akufi alali na mabeli. Pendant que moni batanyo surtout na eleki wana que bazako zela tout ça Ehud azwaki déjà akimaki déjà aleki carrière à se sauver na Seira. Verset 27. Tango ye Ehud a commis a sonné a beti trompette na ngomba ya Ephraim bana Israël bakitina ye na ngomba ye azali liboso na bango. Donc ye azali liboso na bango bon baza sima na ye. Verset 28. Ehud alobi na bango bolanda ngai po ete nzambe a livré na maboko mabino ba Moabite o baza ba ennemi na bino. Bakiti sima na ye bato bana Israël tango bakomi kona basampare bage wana ya Jordan vis-à-vis ya Moab po ete moto moko te akwa koleka. Nani a livré bana ya Moabite na bana Israël? Nani a livré ba Moabite na bana Israël? Message à Ehud na peuple Israël ezaki nini? Tango Ehud ayebisi bango. Ehud alobi na bango boy bolanda nga po ete Yahweh nzambe mokili a livré na maboko mabino ba Moabite o baza ba nguna na bino ba ennemi na bino. C'est l'Éternel Dieu qui avait livré les Moabites entre les mains des enfants d'Israël. Ezali nzambe mokili nde a livré ba Moabite na maboko ya bana Israël. Verset 29. Ba beti bango ba boyi bango combien? Environ 10 000 personnes à Moab. Bato bakasi va vaillant de robuste mokota échapaki. Bana Israël nzambe nde a livré bango ba ennemi na ye. Verset 30. Na mokolo mona Moab azaki humilié na maboko ya Israël. Et mboka ezaki na repos ya mibu boni 80 ans. Quelle bénédiction, quelle délivrance. Verset 30 verset 30 il y a Juge chapitre 3 que le pays fut en repos pendant combien d'années? Pendant 80 ans. Nzambe mokeli a travaillé kika na moto moko azaki courageux o azaki kondima nzambe po ete délivrance ya munene oyo esalama mpo na bana Israël. Délivrance oyo elingisi bana Israël ba bénéficier ya repos il y a 80 ans.
mpona kosukisa touti komona na kati ya liloba ya Nzambe ete Nzambe azalaka toujours prêt ya kodélivrer peuple na ye. Tango peuple na ye bayebi te baosala mabe bazongi epai ya Nzambe oyo asala mpe bagangi epai na ye. Toyebi ete Nzambe ayebaka babesoin na biso nyonso avant même que tofungola monoko mwa biso mpo toyebisa ye. Mais kasi Nzambe ye moko a instauré principe oyo ya koganga epai na ye, oyo akokende koyebisa ye, oyo kofaire impliquer ye na situation na biso. Ye moko a instauré yango mpo ete biso tokoka ko reconnaître elingisa biso to reconnaître que Nzambe mokili azali l'unique, azali notre unique, seul pourvoyeur, libérateur, protecteur. Yende azali mo bikisi mo biso. Lite ya oyo touti komona lelo ezokolakisa biso ndenge nini nguya ya Nzambe ekoki ko agir même lelo na bomoi na biso pe na bomoi ya bikolo bia biso. Tomoni à travers na l'enseignement, tomoni à travers action ya moto moko que courage ezali nini les précurseurs de la croyance. Soko ozana bokasi te bokasi na biso kondima esengi ozana bokasi po okoka kosala Nzambe alingi ke osala ezali voie ya délivrance oyo esengeli biso to emprunter to salela po ete Nzambe tokoka kolingisa Nzambe akokisa bilaka bia ye akoka kodéployer nguya na ye mpo ete abikisa apesa solution na baoyo ya alingaka. Po ete Nzambe adélivre ekolo na yo, Nzambe asengeli na bato boni. Nzambe mokili akoyo délivre ekolo na yo seulement na kondima pe courage ya moto moko oyo azotambola na ye Nzambe. Eloko Nzambe mokili asalaki lobi akoki kosala yango pe lelo pe osala yango lobi mpo na ekolo nyonso soki bato ya ekolo yena bango bagangi epai na to basambeleli ye e lolenge ya malamu ya kitoko ya koganga to kosambela Nzambe mokili ezali koprier na elimu, kosambela na elimu elingi koloba koparler en langue. Lokola Nzambe asalaka na Joseph, lokola Nzambe mokili asalaka na Moïse, lokola Nzambe mokili asalaki na David pe na Ehud, lelo Nzambe mokili akoki kodélivre pe ekolo na bino na maboko ya banguna na bino na bondimi pe na courage ya moto moko po ete Nzambe se moko ya solo a changé te pe akochange mokolo moko te. Nzambe mokili apambola bino bonso na kombo ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu.